marche esila kate esili tala oza tindika télévision avec lui-même Molobeli ya Fachi Beton kamwa si Chilombo mwana Mamarte Kasalo o bafingi lelo bafingi mama na ngai ngana kozongisa te po tozali bien éduqué to kofinga mama na binote bo fingi mama Marthe lelo asali bino nini bo fingi baluba basali bino nini bo fingi Fachi o mabundi o boye na boye azaka président mabundi ya yemoko ebongi na tayi na ye po mabundi ya Fachi so bapesi ngai ko simba te pour talangai anaconda Fachi Vimbova donc mabundi ya Fachi na tayi na ye eza na harmonie yo zo finga Fachi mabundi yo moko kutokonda zuwa jalousie basali marche ya Tour de Babel boyoki marche ya Tour de Babel mutu na mutu akena nzela na ye balobana kate balobani basangani pona ba détruire chef de l'état bake kuna na marche bayokani te esprit ya Tshisekedi pe polisi bango mvula wo shadari ya poli ah Fachi o polisi shadari Fachi okeli bango mbawate wa mulumba yembo na terrain esprit ekiti mvula bu bakomi na suka ndenge bayokana ki basangana basalaki une équipe ya 10 personnes bapesa message moko commun je vous dis shadari aselena batuna ye kuna Fayu la siena batuna ye kuna bapanzani mutuna liloba na ye makaboisi la kate esili Tour de Babel mutuna mutu tout la mwisi ya zaza. Cher internautes na ebisa bino lokomoko bakomi na suka bana balobi marche za la kaboyete marche bongana mwana crimogène bakomo senga ngo ya kosenga bomoni démocratie mboka ya boye bokozwa ngo wapi ba marche na bango boye ndenge ezalaka marche ya Mobutu marche des chrétiens boye ndenge bato bakufa marche ya Kabila boye bi bato bakufa lelo marche Tshisekedi na pouvoir bango nyonso basangani bato bakufite selon ba information autozui déjà na dernière minute soki ekosalama na yebite na bakwe nini. Mais jusque là, toutes les informations, c'est que non, il y a eu des morts, des blessés par les pouvoirs en place ou bien la police à Zoki Sibat. Sauf ceux qui, comme quoi, n'engwana, il y a parce que yibi na bazandu, yibi ba téléphone, yibi ba tozole kana wana kata ba voiture, yibi basali mabe ebele na marche wana. Yoka lisusu. Mutuna iloba na ye soko tuni bato bataki pemena shadari bile bosali marche pona nini tolingi Kabila zonga soko tuni bato bayuta kota kanluka bolingi nini o tolingi kadi malongwa soko tuni bato bayuta kote ya chango bile bolingi nini o tolingi Félix Alongwa oh finalement bosali marche na sujet nini sujet commun ezate batu na batu na maloba na bango bato côté FCC balobi Kabila azonga et puis comme tout na ba we waso munu na mutu ba watu noza muluba mutu na ko luba te bia ozobanga omoni mais kasi bozana chibalati chibala zana soki bolingo ba luba po ba la chibala bo maina donc vous êtes avec chibala bozo finga baluba nazo ba te vous faites une chose de son contraire. Et ça l'a raté. Bilo mologi Félix Alongwa. Mais il faut attendre. Akolongwa na ye. Mais akolongwa na dira ba élection. Ou est-ce que vous violer la constitution? Muto bilo benga kiye eloko pamba. Elilingi ya pamba. Étiquette, marionnette, patin, placebo, tout ce que vous voulez. Les gens bank sabino akomi yanki. Wazaki yuma. Ngana ibisa kabino bolinga te bokomisa Fachi dictateur omoni yuma akomaka yanke soki yanka la kiseki yanke yo yanke akomise yuma yanke mais Fachi alaka yanke déjà abatamaki mais abatami dans la sima constitution bino ce que vous violer constitution alongwa donc vous avez idée on ça la coup d'état
Attendez. Élection zakoya. Na place ko sala ba marche. Na place ko loba n'importe quoi. Na place ko bengisa ba jeune. Bobo na ko bongama. Élection kalamingité. Est-ce que vous êtes prêts? Na campagne. Est-ce que vous êtes prêts? Na pré-campagne. Est-ce que vous êtes prêts? Fatira na problème na binote? Binonde bobongama pona élection nde bozala makasi bolongo la faci. Mobule kozala te et donc kozala na ngoti. Ah faci. O polisi shadari mvula. Nana ndimaki makambo oyo na Kongo, nana ndimaki yango. Ba panzani, mutu na maloba na ye. Ba petit ba yibi, ba petit ba buki. Mais ce n'est pas bien. Oza Congo ya biso nyonso. Bo fingi mama Mart. Mama na biso asali bino nini. Bino nyonso bozana ba mama. Mama na yo soki na ebite. Aboti yo oskula no bakar. Peut-être la faute maman na yo te. Et ça peut-être faute no lingino chikite. Maman so sala effort bana batanga. Maman ya fachi asala ki makasi encadrer bana na ye. Bana ba moko na banga comme président de la République. Et comme jalousie bo finga ye. Maman asali binonine, maman Marthe. Bofinga fachi, bofinga mama Marthe, wale kumizua. Nana Manuani na Kiumba ministre près le président. Azako tambola Congo mobimba do pekisabino makambo ya tribalisme. Azo pekisabino makambo wana ya kolinga bandeko na bino mususu te so boza ekolo moko te. Ti bosala ki marche wana bozala ki ekolo moko te. Ba luba pe bazaki na kati na bino. Ministre wana benga maman Nana Manuani na Kiumba ministre près le président de la République. Aze colonie. C'est ça mutabando mumbalati. Pourquoi ça qui muluba tachaki pembeni na ye? Akeso mumbala na pa ikongila musika. Acheye pembeni. Donc mutabandu pembeni, donc l'unique ministre. Ou azali ministre près le président. Mutabandu. Shadari bose nani Kabila zonga. Mais bochaka libaya na waki bolobia kozala candidat. Bonne chance. Azala candidat. Nana ko voter. Nana ko voter Kabila. Boye bisanga nana ko voter Kabila. Ba train, ba métro, bo tchela ba banderole, tala ba panneau minene, ba métro, ba bateau de pêche. Jean-Marie Kassamba. Ba bateau wana ya, ba métro wana. Eya, bo kosi bateau wa. Tala banzela nyoso ba chinois basala. Bo tala banzela ndenge toboki. Ba discatave. Usage unique. Goudron ya ba bébé na ba moto ezotobola nzela yango na Kabila kozongela na mboko insécurité tout wana ya est depuis entrée à Fidel titi lelo yango Kabila kozongela bolota ndoto et puis démocratie yango ba permettre bino bosala marche bofinga bakangi mutu te bomone bofuli fachi bozo finga et bozo fula a comme ce grand prêtre pour relongera après 5 ans ce qui n'est élection quoi bo gagner mais bo picler et puis les copango bozo na même diapason te Fayulu na mukamone musu na mutu bizomona Fayulu na makamu mususu biloko na Kabila zonga. Vous croyez que Fayulu zonga Kabila pas zonga? Boko panzana tour de babe bonne bo panzani mutu na nzela na ye beaucoup tenete bo sali communiquer commente bino nyonso mwana na nzela na ye kofinga kochola kotonga batonga ka n'importe qui te mutali boma ko lekawa ata 100 fois akei azongi boko beta liso na yete babo kaka libanga na mbuma o eteli mbumo eteli nde fachiti facha teli mabe
au sommet aigle bino se vota la likolo ya wata la bino na se yango bo tonga to yebi yango bo finga ce n'est pas donné à tout le monde ya comme chef de l'état et puis chef de l'état na nzela ya ba élection chef de l'état na nzela ba minduki ti bon exemple ya Bemba te bo mo ndenge Bemba buki manzaka te Bemba fandi Bemba ça comprendre ko comme président etangama et pesela mutunyo surtout te à comprendre que Fati président Bemba fandi na ye comme on dit la bouche qui mange ne parle pas. Yango boni Bemba fandi na ye parce qu'il est en train de manger alors c'est rassasié na ye kitoko à comprendre les solos. Bino bozo revenant bo continuer il chante là to kotala to kosuka na bino wapi. Ba insulte, ba injure, nous sommes sali et qu'on fortifier davantage Fati pour à continuer ba stratégie et qu'on vendre sa pouvoir davantage. Atiki bino bosa la marche, les collègues koité pourquoi ekoki bana bat bazongi na ba parler na ba Miami bino bosa mo balar moi dimbo goda na ba parler bana na bazongi ndenge wana et après bo penser que na bango bana wana bo pesa bango misala Shadari, Henri Magio na makalati. Bo utiliser bango na makambo ebele. Bo tiki ba chômeur. Lelo ba jeune wana ba kene lisusu pa na yo. O utiliser bango lisusu. Na pouvoir o yeba nte boko zoka ngo susu mu colonie. Est-ce que boko zoka sous pouvoir o? Bonne chance. Bo bande ko préparer ba base élection na nzela bo tika ba distraction ba marche bo bande ko préparer ba base lobby ekoza makamusus na pesi bino information et marche oyo et pesi Fati confiance monde entier batali ndinga tiki bo sala marche bo tambula eza facilité démocratie en Afrique ezo banane na Congo état de droit Ezo bandande na Congo. Nasengi bino merci à trop. Tous ensemble. O azali molobeli ya Fati. Kamwa siti lomo. Tous ensemble. Nalobaki na kosa la deuxième vidéo lelo. Deuxième vidéo yango. Tout le monde na marche pe elo ka balonga izati. Lobby toko sula susu ngana bino masolo mususu information actualité. Pona lelo pour na pourquoi on a makambu ya marche et vos apaisements bilo no benga nga comme président atiki bango batambula boye yo muza molobeli yebisa président na yebisa président ni bataki de pesi ba marche kati ba yemba rapet est-ce que banze mono sto yemba ka ya bien mais différence c'est ça makasi arrestation exacte kokufa ezate so muta kufi na yebisi bino bien ba piller pour ba piller gaz lacrymogène oui ngambo na senga kiango e ba betaka pour ba palanga na Shadara yo kape moi sur la gaz ni ba betaka pe biso mais bango ba senga kiango pe ba bi oh marche ndenge nini vraiment ta gaz ezate bango ba sengi gaz bon ba police ba pesi bango moi dose mo amuke et ça là moi bien. Chers internautes, bo benganga sur boloba ke tindika bengana no président yo na numéro président bengana no kabuya benga kabund vraiment pour que ni marche na salama démocratie eza passé bitumba ya IDP c'est qui démocratie pas Mobutu mais démocratie yango il fallait que marcher salama mokili mbona que pays et bandit démocratie eza Congo. Merci beaucoup pour ton courage kofinga makamtu wana esala na ngelo côté Fati tikali président ba piquer 5 ans ici là ba chalibaya ba mona ningi Fati ko deuxième mandat ya vitesse tikita tokutani lobby. Merci, courage, ba bonne chance
ata oyoki, ata omoni, ata batindeli yo lien, ata bafingi baluba, ata moluba supporter ils ont la même macabre. L'essentiel est que l'IDPS est au pouvoir, Fachi reste le président de la République, relativement avec la Constitution. Donc, n'ayez pas peur, ayez vos apaisements, courage, la vie continue, l'objet mokolo, ma petit papa va parler, ma maison continue. Fachi Béton et Yokani. Comme les Congolais aujourd'hui, parce que vous avez des problèmes, hein, ou bien vous n'aimez pas le président actuel, vous commencez à désirer Mobutu. Mobutu a régné pendant une trentaine d'années et nous a laissés dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Félix qui est là il y a 2 ans. Tu commences à dire que Mobutu revienne. Mais c'est de la folie. Même Dieu peut punir le pays. Pendant 30 ans, nous avons pleuré ici. Mobutu nous a fait souffrir. Dictature et dictature. Mobutu part. Après autant d'années de règne, sans partage. Et nous a laissé le pays par terre. Nous commençons à dire, parce que tu n'aimes pas le président, tu commences à désirer le temps de Mobutu. Moi aussi j'ai vécu au temps de Mobutu. Il ne faut pas mentir. Nous avons aussi vécu au temps de Mobutu. Il y a des choses, beaucoup de choses qui ne marchaient pas bien. C'est pas parce que Mobutu est passé et qu'il est mort qu'il devient juste un héros. Non. Nous avons crié. Les chrétiens doivent être comme ça. Donc, vous quittez l'Égypte, vous êtes au désert, alors que vous êtes en transition vers la terre promise, vous commencez à désirer l'Égypte. Les gens qui ont fait ça, Dieu les a frappés au désert. Les serpents les ont mordus. Quand Dieu vous fait sortir de l'Égypte, vous amène vers la terre promise, n'injuriez pas la manne que vous mangez au désert. Ne désirez pas l'Égypte. C'est une transition. Nous passons, nous allons vers la terre promise. Mais nous ne devons pas désirer. Oh, nous aurons voulu être en Égypte. Ils sont morts au désert. Ils ne sont même pas morts en Égypte. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise, mais ils sont morts au désert. Toi qui commences à bénir le passé parce que le présent ne te semble pas à ton goût. Parce que tu n'aimes pas la traversée du désert. Parce que la chaleur te fait mal. Mais alors que c'est une chaleur transitoire. Tu commences à désirer. Tu peux critiquer la chaleur, il fait chaud. Mais pas désirer, redésirer l'Égypte. Non, critique la chaleur, ça ne va pas. Mais ne dis pas, oh en Égypte nous étions bien. En Égypte tu étais un esclave. Tu étais bien en Égypte. Dieu il dit, tu as oublié la prière que tu m'as faite. Quand Mobutu était au pouvoir. Il y a des gens qui commencent à désirer Kabila. Que Kabila rentre. Oh, 18 ans Kabila nous a dirigés. Mobutu a dirigé combien? Hein? 32 ans Mobutu. 18 ans Kabila. 50 ans. Aujourd'hui pour 2 ans de transition, tu commences à désirer les 50 ans de misère. Ah, on était bien. Vous étiez bien. Ça, c'est de l'ingratitude. Nous traversons. Il fait chaud, c'est vrai. Nous avons soif, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas, parce qu'il fait chaud maintenant, dire que 32 ans, les 32 ans de Mobutu étaient bons. Non. Et les 18 ans de Kabila étaient bons. Non. C'est eux qui nous ont mis dans ce trou. Amen. Il y avait un moment, quand les Belges sont partis, même les Belges, on ne doit pas désirer le temps des Belges. Sous les Belges, nous étions des esclaves. Parce que c'est ce que nous avons fait. Quand les Belges sont partis, nous avons eu nos frères qui dirigeaient, Lumumba, Kasavubu, nous avons désiré le temps des Belges. Et nous avons eu Mobutu, qui nous a encore colonisés. Kabila est venu. Le père, il voulait changer peut-être de station. Il a aussi, il était animé d'une bonne volonté. C'était notre frère. Il est venu. Nous avons commencé à désirer Mobutu. Et aujourd'hui, nous commettons la même erreur. Critiquons la chaleur du désert. Critiquons la faim du désert. Mais ne regardons plus en Égypte. Avançons. Avançons. N'oublie pas que tu as combattu Mobutu. N'oublie pas que tu as combattu Kabila.
quand il y a une avancée, vous êtes sortis de l'Égypte, vous avez traversé la mer Rouge. Ah, dites-vous, c'est quand même quelque chose, nous sommes déjà sortis. Il fait chaud, c'est vrai, mais nous n'allons pas désiré là-bas. Mais beaucoup de gens le font par mauvaise foi. Amen. Amen.